doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Vraiment, na ko tenir, ko remercier Bino, na fidélité, na Bino, Bozala Kanango, na 5 minutes avec César Ngadi parce que sans Bino, 5 minutes et que existait. Puis 5 minutes, ezali émission moko, pas comme les autres parce que na lobakangai moko, nazali boso na Bino, invité à zalité, nazali koloba soki bozali kolanda yango, mingi seke makamona lobaka, ezali bosolo. Et puis, batutu baebi, degena lobaka, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, nabiso ya lelo, naebisaki Bino ke Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton président nabiso, azali mwana nzambe, azali na mission divine oyo nzambe apesi po na Congo. Il faut que nango tina suka soki nzambe apesi mission akopesa yo bokasi na ba condition yo surtout que na mission tina suka na epseki bino ke soki oza kuya na ba contre état na masolo moko ya ndenge moko misi e ko balukela kaka yo moko parce que Félix Antoine Tshisekedi to loba vraiment soki mutu azali penza congolais de père et de mère oya lingi mboka na ye, oya lingi mboka na ye, vraiment okoki koyina Félix Antoine Tshisekedi te. Il faut boyeba esika oya zoli mboka ne esika oyo tokomi na esika tozali kokende nakanisi bozomona mboka na biso ekomi partout chantier na chantier, boyeba ke 145 territoires projet na lukute bandité mais chantier partout bazali kobongisa mboka. Lelo na yeli bino donc mission na biso lelo et c'est qui singai vraiment na koyoka ngoko tout pas citer parce que donc vraiment fête rare pour ne pas dire rarissime. Donc bon mona que président ya parti politique ba longoli na ba membre ba subalterne ye président ça likolo mais ba moni penza que non président o azo mema biso na nzela moko na loyenge moko boye oye komi sous politique et commis haine et commis vraiment ingratitude parce que maloba ya boye tokoki kotika yango te. Donc émission na biso ya lelo toko lobela ndenge ba bengani Franck Diongo, donc ba bengani eza kutu ko évocation te ba bengani parce que présent il y a parti donc balongo la yo ba bengani Franck Diongo na parti politique na ye MLP, donc il a dit mouvement lumumbiste progressiste, le mouvement lumumbiste progressiste na kombo mo kitoko mais président o azali likolo donc aîné aventurier donc azalaki kozela ba pesa ye poste mais lelo toko lagi sabino donc to zongi c'est la bino ba maloba bandaki koloba na déclaration ya ba cadre ya MLP oyo balobi parce que ezali pasi na soni soki soni penze bomaka mais le Franck Diongo mbela azali mutu moko azali vivante. Donc avant to banda na émission na biso ya lelo na lobi ke donc ba bengani Franck Diongo donc ba longoli na parti na ye moko ba vandi pa ba bi non soki to tiki boye tozoke na nzela mabe mboka ngo toko okene boete toko lakisa bino ndenge lekaki mais avant to banda to kotana na actualité ya président de la République na biso Fachi Beton oyo boyebi bato babandaki déjà koloba bilobe la bati ba vidéo mabe o akendete na nini bomonaki ba président ebele bakeyi na matanga ya reine Elisabeth ya Angleterre mais président na biso azalaki na tante
mais bah président nous surtout bah qui bomoni sasunge so avant matanabus donc bazo contrôler bah nini heureusement que ça sasu parce que ceux qui président de la République nabiso ngoi ko koma kaka donc polémique c'est polémique boyebi muta représentant qui président nabiso ezali donc mukonzi oyo président ya Sénat président non ya sénaté ya parlement donc mboso muta kendaki kuna donc vraiment il est kaki malamu mais tozali ko le banabilo président pour l'instant azali na New York en États-Unis d'Amérique pour na participer pe a rejoint Maloba Boyebi Kazali président il y a Sadek Azali donc président OK le vent en poupe président au président que moto en Afrique bazota la président neti donc Fachi Beto Azali parmi au président Oyo Mokili Mobimba ezali ko compter donc accueilli na 77e assemblée générale il y a Nations Unies Oyo eko leka na New York donc le lot Azali mardi je pense lobby ou bien le long à 20h, je pense le long à 22h, président de la République Nabiso akozwa maloba na tribune ya Nations Unies bobi président Nabiso azali na langue de boîte azali mutu moko boye donc azana complexe mokote azali flatterté donc na kati ya discours wana to landango na bokebi parce que akoloba penza o esengeli aloba to tcheli bino ba image botala arrivé na ye na New York pour na participation na ye na 77e assemblée générale ya Nations Unies. Donc restez connectés sur Cléboa original, on revient tout de suite. Les gens du monde entier affluent à New York pour le rendez-vous annuel, à savoir l'Assemblée générale des Nations Unies. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sonne comme une rentrée des classes pour les chefs d'État et des gouvernements habitués à des visioconférences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour cette grand-messe 2022, aucune visioconférence n'est prévue et comme à l'accoutumée, tous les chefs d'État et de gouvernement devraient se soutenir devant la tribune du Palais des Verts pour leurs allocutions. Arrivé à New York ce lundi matin, aux premières heures de la journée, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend saisir cette opportunité que lui offre l'Assemblée générale des Nations Unies pour dénoncer tous les combats que lui inflige son voisin, le Rwanda. Entre la dernière Assemblée générale hybride de 2021 et la présidentielle de 2022, les lignes ont véritablement bougé grâce au dynamisme diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démasqué les agresseurs rwandais à peine couvert du label M23. C'est un Félix Tshisekedi moral haut et déterminé qui s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies, devant le fait projecteur du monde entier. Sans nul doute, le président de la République ne manquera pas de dénoncer toutes les manœuvres belliqueuses du Rwanda et les crimes de leur particulier, le M23. Le président Tshisekedi ne manquera pas non plus de mettre l'ONU devant ses responsabilités face aux résultats mitigés de sa mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO, depuis plus de 20 ans. C'est en sa triple qualité de président en exercice de la CEAC et de la SADC que le président de la République démocratique du Congo se présentera à la tribune du Palais des Verts avec des alternatives crédibles dans les domaines de l'économie verte et aussi du changement climatique. Au-delà de cette allocution officielle, le président de la République a activé toute sa machine diplomatique. Deux vice-premiers ministres et plusieurs ministres l'accompagnent dans cette mission. Christophe Lutundula et Ekba Zaïba s'activent dans les couloirs du Palais des Verts pour plusieurs dossiers bilatéraux. Bino Moro Landa, arrivé, il y a président de la République, Nabiso Fachi Beton, na New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 77e Assemblée générale, il y a Nations Unies. Donc, Bino Moko, Bomoni, donc, discours naïe, Zali, je pense, les lots ou lobby à 22h, Toko Landa Yango, na boke binyo, surtout parce qu'Azali na makambe belé à Koloba, Toko, yé la bino na 4 à 5 minutes pour na ko décortiquer discours wana parce que Batu et belé Mokili Mobimba. Bazali ko zela discours wana. Donc avant tokota na sujet na biso ya lelo comme je vous ai dit tout au début de mon émission tozali awapo na ko ndimbola bino pet oyo rare pour ne pas dire rarissime oyo vraiment ça la maka vraiment rarement que président ya parti mtu alongola kabatu mais ba siéger l'assemblée donc général ba longoli
Frank Diongo na kati ya parti na ye MLP o ezali mouvement lumumbiste progressiste ba Monique azali motema mabe azali ndoki azali mutu moko ingrat donc ba lobby ke makambu oyo ba propos oyo a tenir etali parti politique te MLP bango bazali wana bazali na sima ya mokonzi à 100% parce que bayebi ke mboka ezali kokende malamu donc to marqué pose ya liboso pesa za pose te mais nazali ko yebisa bino ke Kodia Simo boyebi ezali susu ya ko se présenter te Kodia Simo boyebi ke ezali société o esali nyoso tout ke pour congolais akoma propriétaire ya ndaku na ba norme moko international ba ndaku neta poto na Kisasa mais Kodia Simo po bango mo bazali ba na diaspora bazali ko sala nyoso tout po na ba na mboka donc parce que passe ya diaspora ezali soki to kembo kezali esika ya kolala na motuka donc boyebi ke bazali na projet moko ya munene immobilier oyo bazotonga bandaku batu bazali ko zwango à crédit. Année prochaine déjà ba ko livrer bandako ya liboso mais bazali kaka koluka solution pour batebele babaki angana ningi mabele nazali kina mabele nanga Kodia Simo azu solution donc mabele ezali offre moko spéciale rentrée et kozalati le 30 octobre mabele au sombi mabele à partir de $2500 au sali eloko yo lingi otongi na ndengi na yo soki po lingi kaka Kodia Simo atonga boyokani bomoni promo yango wana offre wana eza spécial donc bo zoaje bo benga bo somi mabele na bino bokota na projet wana immobilier te soki lingo tonga ndenge yo lingo tonga otongi donc mais soki po lingi Kodia Simo atongela yo obengi na ba numéro wana bokozwa se solution parce que Kodia Simo ezali wana kaka po na biso surtout diaspora donc sikoyo tokoti na kati ya masolo na biso oyo ya lelo donc na yebisaki bino ke Frank Diongo oyo azalaki président ya MLP parce que aza so présenté ba vireye ba longoli ye na ba cadre na ye oyo ya parti donc ba Monique non mutakoza ingrat boyete mutakoza la na haine boyete donc ba propos aboye ba koyi ko tenir yango te bino moko bolanda ndenge ba longolier na munoko ya ba cadre ya parti na ye MLP. La matinée du lundi 19 septembre 2022 que le cadre du mouvement lumumbiste et progressiste que dirige M. Frank Diongo ont livré leur déclaration devant la presse congolaise en exprimant leur indignation patriotique contre les deux sorties médiatiques de leur président, refusant toute grâce et gratitude leur accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces hommes politiques, par la bouche de l'un d'eux, ont déclaré ceci. Tous les membres et cadres du MLP, notre parti, et le peuple congolais en général, sont indignés, tristes et lessivés des discours qu'a tenu M. Frank Diongo, discours que nous considérons comme un message d'ingratitude et de haine. Le MLP, notre parti, présente pour ce faire toutes ses excuses à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et lui rassure que tous les propos tenus par M. Frank Diongo n'engagent en rien les membres et cadres de notre parti. Lors de toutes les réunions organisées par les partis, par rapport à la position à prendre vis-à-vis du pouvoir en place, la majorité des membres et cadres du MLP ont toujours opté pour le soutien au président de la République, chef de l'État. Malheureusement, par manque d'esprit démocratique, M. Frank Diongo s'est toujours imposé contre la volonté de la majorité de tous les membres et cadres du parti. Il est de savoir que ce cadre du MLP renouvelle leur soutien indéfectible au chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa candidature à la présidentielle. Le 19 janvier 2019, kozwanaye pouvoir malamoko, priorité naye à Liboso, kobimisande konaye Frank Diongo na prison. Nauti kotange la bino na poto awa, c'est-à-dire et ça là qui coûte 60 jours te. Ce que l'on voit dimanche c'est quarantaine de jours. Donc du 19 janvier au 16 mars, vous allez calculer. Bozo mona ke attachement ni chef de l'État, azali sous individu chef à partie. Attachement ni mutuana azalaki nango na biso batu ya LP.
atindi bato na ye na prison bayebisa Frank azala kimia bakomisa ye na makambo ebele na kokota nango te mais bomonaki bango nyonso tokomi na ordonnance oyo ebimisi ye bandeko na biso bakongolais bandeko na biso bakongolais eloko nini eleki malamu koleka wana ya liberté. Donc chef de l'État a considéré ndeko na ye comme une priorité nationale alors qu'il n'avait même pas 100 jours au évaluer le gouvernement. Et nous connaissons Moutouya, il fallait numéro 1 à Pessa pour les lots Azoua, attaque à bon côté. Nous sommes en politique et les gens diront que ça. Non, non, mais nous les MLP, c'est notre pouvoir. Tant que le chef de l'État a la kina no eloko ya mabe pa na bisote, toza na raison te, okipe koza la ba opposé à régime OET, parce que on a régime okende ba 20 ans, ba 25 ans, tozoa pour conduire toza nango. Makambo kiko ya mukonzi aleta za na makambo ebele, boyebi bino ndenge nini na contexte nini pouvoir o mukonzi aleta zalaki ye moko nde ba ponaki, mais azalaki na ba député ebele te. Mais mukonzi aleta ye moko ko former gouvernement na ye na volonté na été parce que notre constitution et il faut la majorité parlementaire. Tout ce que nous malembe. Malembe. To sengi toza la passia. Mukonzi aleta yemoko to moni eloko amate. Bino nyoso boyebi après libération à prison. Il y a M. Franck Diongo. Mais tout le monde sait que c'était lui le plus proche du président de la République. Mais curieusement Kakaboé est commis ma déclaration. Na ba déclaration wana ozobenga ba na parti politique. Boya to sala réunion pour la position. Ce qui est normal pour un parti politique. Binomoko Bolandi, donc vraiment, nako seka. Donc, toye bite Franck Diongo, soka kende wapi. Franck Diongo, kende ka pa Katumbi, parce que ozalaka na yo, muta Katumbi, kota kaka, na nini, donc, ensemble ya Katumbi, parce que, au commissaire domicile fixe, na côté, y a ba parti politique. Ba longo liotala kaka, ba longo la président parti politique. Donc, ils a la kate, donc, ba moun babi, non. Donc, koki kozala boyete boyoki na français, boyoka kipe na lingala oyo balobi ba limboli. Donc, balobi penza ke Franck Diongo o bosani. Franck Diongo yo bosani penza tango yo moko. Donc, bazoko sambiso na lera kanambe bazali ko sambisa yo na makila. Donc, bayeti na chambre ya nini bazo sambiso zo kende do makila. O bosani kaka yango siko président de la République a ye a umeli ko dite ba bimisio lelo o wangani. Au commis vraiment koloba makambo et belé to boité critique, certes critique et constructive, critique et ça la maraba mboka nyo surtout même dans ba pays développé critique il faut ezala oyo ya yo neza sous critique et commis ndoki vraiment donc ba propos wana so batali donc bazomona bazondimate ke yo muto ko tenir yango tozotie la bino moko bolanda quelques propos o tozeli bino oyo Franck Diongo azali koloba par rapport à président de la République Fachi Beton. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Pona bolimwa papa Tshisekedi bolimana wa bana mboka ndenge pokezo kamba mabe na mwana ya papa Tshisekedi akoki kozwa jamais tes mandat. Je pense que le président Félix Tshisekedi, qui est le fils biologique et politique de Tshisekedi, s'est écarté dans la ligne de son père, donc il est dictateur comme les autres. Oh. Donc c'est le comportement des régimes antidémocratiques. Comment tu dois être dessus lorsqu'un dictateur veut tuer le pays? Tshisekedi est dictateur. Mais il tente d'instaurer un régime de dictature que nous allons combattre. Rejeté parce qu'il a commis obstacle pour la démocratie, mais pour l'avenir en Mboka, mais pour la construction de dessin Mboka, Bolama Mboka. Ozolo baza obstacle pour la démocratie, mais les loyaux, makambozolo baana ceux qui ont qui na régime dictatorial, mais après émission va roko kangayo. Non, il faut voyer bas. Au moins, Franck Diongo na Mboko aza symbole ya démocratie, symbole ya continuité à combattre Tshisekedi na ya Lumumba pour la démocratie. Oyebi ngai naza parmi bato ko bamundimi na mboka oyo aboya kozwa manduki. Bolinga tozwa manduki bobi ato batango balingi vraiment makambo changer. Parce que Félix a continué na mauvaise gouvernance, ya ba régime oyo biso to bundisa kana papa nae. Donc aza à peu près le roi Kabila. Aza ndenge moko dere osoko tali gouvernance ya Félix na Kabila.
Kabila a été un des moindres mal. Nande bazo géré mboka. Félix est azam ma belle gestion kolika Kabila. Bino boito landa donc ezali pasi ba politicien na biso ezali pasi ba politicien batalaka intérêt ata politique eza makambo intérêt mais il faut zala quand même na kimia na calme donc bakoki ko nommer batu nyonso tout est Frank Diongo tini abimaki ti wana ti azo koloba za kolobaka lobaka wana azalaki na boule na yekaka ke ah non ce qui donc gouvernement bimia ozana kati tant gouvernement bimia zate donc akomi bilobela abalukeli fachi akomi koloba makambo moko boye parti politique na yebabi non 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 tokoki kotika jamais makambo oyo et ya ko salir parti politique na biso donc yango na batie nganda na kati ya MLP tozali ko tie na bino susu boyo kabino moko Frank Diongo ndenga bandai koloba masolo ko kumisa présenter koloba vérité ya mboka ndenge président zali ko kendele mboka lelo ye akomi ko comparer président de la République alobi que président de la République akomi dictature azali dictateur azali ko sala ki dictature na mboka na biso wana donc kombo wana ki dictature donc baby ekomi donc na tina susute donc bino moko boyo ka même mutu o azoloba lelo boye boyo ka yendenga zalaki koloba liboso est-ce que mutu boye vraiment tokoki ko pesa ye confiance même ba politicien bazali bato lokuta mais ya Frank Diongo ezali ki ndoki bino moko bolanda kanda ya movande yangwana. Motazo azo chasse azo instrumentaliser bateau na ba réseaux sociaux na ba parlement eza mova vous comprendre baza alors et ami balé le kola ba teki biloko ebele a jekamine vous comprendre ba brader yango alors ba boyike bateau baza bateau FCCT ba kota na jekamine puisque kimoyibe yango ekobima libanda pe bateau kota boloko. Donc, question est politique, donc il faut qu'on attaque Yango, mais attaquer Yango, il fallait pas négocier avec le président. Alors, les Congolais peuvent faire des miso, président pas qu'on a simate, peut avoir sur le droit qu'on a simate, population, non, tout le monde a clair, n'a pas mine. Alors, le cas qui a autorité morale à Katanga, donc à côté de la Katakota, Makambo, donc dès que l'on a banga, il a ko banga ya mabe, basala na mboka. Parce qu'en réalité, FCC, bazo banga, parce que babomi mboka, et que bateau bazan espère qu'on change mboka bazo ya, donc et là bazo tia mulunge na président République angwana. Maintenant, on peut ça va congolais message moko. Ba pesa sa confiance na Félix Tshisekedi à trahir mboka te, azamo na Tshisekedi. Il faut ba congolais ba belo kwana. Soko Kabila kansa que ADF si Félix Tshisekedi quitte ya président, à récupérer yango et l'autre côté. Donc, sur FCC, bazo Kazake, non? Sur FCC, bazo Kazake, non? Badef, qui est président? Que Badef, c'est parce que pour mes années. FCC, bazo Kazake, non? Félix Tshisekedi, azo battre la quitte à Kabila, quoi, pour récupérer Yango. Vous comprenez? Et le Kwana, Babosa Nango. Régime s'est changé, bateau sa président, sinon, et Koko Melabango Mabé. Bon, je crois qu'on comprend des situations en Aya. De quoi côté mutuna nae avant yo enchaîner yo ko enchaîner ndé akutuna mais bon comprendre que ce soit ordonnance eza blague eza dérive on ne peut jamais permettre et je félicite la population et ba combattants population force du progrès ba UDPS ndenge ba se prendre en charge hein ndé ba se prendre en charge hein pour na ko recadrer de vos avocats. Non, nous sommes venus au niveau de l'auditorat pour confirmer notre plainte. Parce que vous savez que le 9 juillet, j'ai été victime de tentatives d'assassinat et de meurtre par les gardes du corps de l'honorable Oubé Minakou. La plainte a été déposée par écrit et les avocats m'ont accompagné, bien entendu, pour confirmer la plainte. Donc la plainte est confirmée, donc la procédure continue jusqu'à ce qu'on sache pourquoi les gardes du corps de l'honorable Oubé Minakou ont tenté de m'éliminer physiquement par des balles réelles, parce que parmi les victimes, parmi mes gardes du corps, une personne du nom de Tiabachuba a eu de balles réelles, il a été hospitalisé et on a extrait la balle réelle. Donc je voudrais comprendre pourquoi on a tenté à ma vie
Et je demande à ce que la justice soit faite pour cette situation de beaucoup d'infractions et dissipation de munitions et bien entendu beaucoup d'autres infractions. Vous portez plainte contre qui d'abord? Vous portez plainte La plainte a été déposée contre les gardes du corps de M. Aubin Minaku. Parce que ce sont les gardes du corps d'Aubin Minaku qui ont tiré à balles réelles pour empêcher mon passage sur l'avenue Allée Verte. Ça s'est passé quand, si vous pouvez nous raviver la mémoire pour ceux qui suivent et qui n'ont pas... Vers 15h30. C'est une affaire publique et tout le monde connaît ça. Vers 15h, 15h30, 16h. Donc entre 15h à 16h, donc, aux avions de 15h30. Vous étiez de passage? J'étais de passage, j'ai rentré. C'est la voie que je passe tous les jours. Et ma voiture est connue par les gars de Aubin Minaku. Les véhicules connus, ils m'ont même salué avant de m'attaquer. Ils m'ont même salué, il y a un major qui m'a même salué. Ces officiers sont-ils identifiés? Ce n'est pas moi d'identifier, ils étaient en tenue de policiers. Ils n'étaient pas en tenue civile, ils étaient en tenue de policiers. Pensez-vous obtenir gain de cause? La justice fait, j'ai confiance à la justice, il doit faire son travail. Et quelle serait la prochaine étape si jamais vous n'obtenez pas gain de cause? Je dois obtenir. Puis le Morobolandi, ils allaient vraiment sonner parce que l'image est à la crabe. Bomoni Moutou, donc ils allaient net Moïna Boutou. Bomoni Moutou, ma discours a commis qu'au tenir. Qui a commis qu'au Lobake, président Félix Antoine Tshisekedi, dictature. Ils allaient qu'au Salamanamboka, ils allaient dictateur. Président Félix Antoine Tshisekedi, Makambo Zali Kosala, ils allaient pire que Kanambe. Est-ce que vraiment ils allaient à solo? Donc ils allaient pas si vraiment na mawana motema yango na MLP mouvement oyo yemoko o azali ki président balobi muto abotoko tiketa azali danger public malobana azali koloba ezali kaka ko engager yemoko ale muto il faut balongola e balongoli na kati ya parti oyo azali ki président donc ezali soni na mawa na motema. Avant de continuer masolo na biso ya lelo toko lakisa bino sikoyo tozo lakisa bino Congo Fort ya président Papi Tchamala azalaki na Lyon po na kwa soir toujours parti politique na ye Congo Fort boyebi azali kotambola partout akene na gisasa 25 masolo sikoyo azalaki na Lyon tozo lakisa bino na ba image botala Congo Fort ya Papi Tchamala donc pour les intimes Papicho na kati ya Lyon. Restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Appelé Papito sur Facebook et partout. En fait, je suis un jeune militant. Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre la parole devant vous? Parce que nous avons remarqué que nous avons un bon continent. L'Afrique, étant congolais, un bon Congo, un pays qui a toutes les richesses. Présentement, j'ai un mouvement que j'ai initié pour soutenir mon pays, le Congo. Loin de moi l'esprit partisan que je suis de telle tribu, je soutiens telle personne. Si vous voyez les dirigeants africains, nous réfléchissons comme étant des esclaves. Pourquoi? Parce que nous sommes liés avec l'esprit de la domination de l'autre. Mais si nous prenons conscience de se dire que non, nous pouvons faire autre chose et autrement. Congo Fort. C'est un mouvement que moi-même, Papi Tchamala, que j'ai initié pour soutenir mon pays. Je suis un patriote conscient pour qu'enfin notre pays puisse sortir du gouffre, du chaos. Je lutte contre les antivaleurs et je suis pour le changement de mentalité. Lutter contre les antivaleurs, c'est quoi? Lutter contre la corruption, lutter contre les détournements des deniers publics, lutter contre les chantages, lutter contre la violence, quelle qu'elle soit. Changement de mentalité, c'est quoi? Penser que l'autre qui est en face de toi, il te dépasse. Est-ce que tu peux l'écouter? Est-ce qu'il est important? Voilà, c'est ça le message que j'ai aujourd'hui. Un grand merci et mes respects à vous. Merci, c'est à vous. Si vous avez des questions. Déjà, il y a plusieurs groupes ici en Europe, certains en Afrique. Alors, toi, tu es nouveau, tu viens, tu es un jeune comme nous. Quel est le futur du mouvement-là que tu voulais créer plus tard?
Quel est l'avantage? Ngai nazali mutu oyo nalingi changement est quoi ndé nini ya rupture tout tikande makambo kala mais makambo kala et changer pourquoi et changer ndé nini car ceux qui va congolais consensus ba telemi ba kei ba big non biso to lingi continuité haute maintenant pour te réussir et c'est ma tous à la ensemble même la diversité la biso tout le même langage l'intérêt commun c'est quoi? C'est la nation congolaise, c'est le Congo. C'est pourquoi le mouvement a dit les Congo forts. Les Congo qui protègent les intérêts des Congolais. Bino moko bolandi donc Papi Chamala oyo azali présent ya Congo Fort azalaki na Lyon pour na ko assoir kaka ko vanda na bandeko oyo ya ba congolais ko lakisa bango misala oyo Congo Fort na idée ya politique ya Congo Fort donc tozali c'est wana na sima ya Congo Fort parce que ba jeune mutu bakozwa relève na kati ya mboka na biso donc vraiment bino moko bolandi politique na biso faut toyeba congolais azali su mutu akokosa te Frank Diongo aya alingo ko crever kuna na kati ya boloko ceux qui est démocratie zalaki pourquoi ba bimisa qui était na boloko na kanambe avandi ba bimisi a maloba malamu lelo ayeko baluka po bomonake donc ezali vraiment makambo moko oyo tokoki kolanda te tozomona vraiment que azali aventurier ya kosakana te yango na parti politique na ye moko bamoni ke non mutaboye akoki kozala dignité azala président na biso ba chasser ba bengani to marquer pause publicitaire ya ba partenaire na biso ndenge bino moko boyebi donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite kilelo kitapart pichuki tenge to azopesa ba appartement na kati ya poto solution monani ozana posa ya sala concert salle ya mariage pichuki tenge appartement osala location ya restaurant obenga kitapart pichuki tenge appartement ozala posa ya événement au défilé de mode oh ba mama ba roya réunion oh soki nini pichuki tenge appartement kitapart ozana besoin ya louer terrain oh na banda otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle kitapart pichuki tenge appartement olingi ofungola oh ba bureau kitapart pichuki tenge appartement numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126 benga na kitapart pichuki tenge appartement olingi kosala achat ya lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola pichuki tenge bakitenge ba ebele me wana kitapart check. Le Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants, majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la Fondation Alidor Massamba, qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents.
Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là.
Bonjour. Salon number one, c'est Elbi te coiffer. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbi te coiffer. Merci naba partenaire na biso oyo bowiti kolanda oyo mesana kolanda parce que bango ba pesa biso confiance ils allaient marquer bango bazwa pour na aider chaîne na biso parce que to profiter de l'occasion qui nous est offerte na kati ya émission oyo po na koyebisa bino pe tous allez ouvert na ba aide na bino surtout parce que tout ça la musala oyo na ba moyen de bord na ba moyen na biso moko tout ça na ba subvention te tout ça la rapport na ko informer bino donc vraiment ba aide na bino et kozala vraiment le bienvenu donc si koyo avant aussi ces missions na biso boyebi vraiment que Franck Diongo ce qui sonne vraiment et bon makambele Franck Diongo vraiment nakanisi akufi na soni a bo sanité ba photo tozong selibino botala na l'air Canada parce que azobenga Félix Antoine Tshisekedi dictature donc azobenga donc pays et à Félix Antoine Tshisekedi et comme il y a qui dictature Félix Antoine Tshisekedi a commis ko benga dictateur oyo ezali lukuta peuple congolais nyonso azali komona ke ezali lukuta donc toyebisi bino vraiment que Franck Diongo donc ba chasser tous les membres et cadres du MLP, notre parti, et le peuple congolais en général sont indignés, tristes et lessivés des discours qu'a tenu M. Franck Diongo, discours que nous considérons comme un message d'ingratitude et de haine. Le MLP, notre parti, présente pour ce faire toutes ses excuses à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, et lui rassure que tous les propos tenus par M. Franck Diongo n'engage en rien les membres et cadres de notre parti. Lors de toutes les réunions organisées par les partis, par rapport à la position à prendre vis-à-vis du pouvoir en place, la majorité des membres et cadres du MLP ont toujours opté pour le soutien au président de la République, chef de l'État. Malheureusement, par manque d'esprit démocratique, M. Franck Diongo s'est toujours imposé contre la volonté de la majorité de tous les membres et cadres du parti. Il est de savoir que ce cadre du MLP renouvelle leur soutien indéfectible au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa candidature à la présidentielle de 2023. Ba chasser neti mboa donc ba bengani penza donc parce que ba moni mama loba oyo azali koloba ezali tout simplement ingratitude, ils allaient haine envers le président de la République. Le 19 janvier 2019, Kozouanaye pouvoir Malamoko, priorité naye à Liboso, Kobimisande Konaye Franck Diongo na prison. Na uti kotange la bino na poto awa, c'est-à-dire, et ça là qui coûte 60 jours te. Ce qu'on le ba dimanche c'est quarantaine de jours. Donc du 19 janvier au 16 mars, vous allez calculer. Bozomo na ke attachement ni chef de l'État azali sous individu te chef la partie. Attachement ni mutuana azalaki nango na biso batu ya LP. Atindi batu na ye na prison. Baye bisa Franck azala kimia. Akoba komisa na makambo ebele na kokota nango te. Mais bomona ki bangoni surtout comme na ordonnance o ebimisi. Bande ko na biso ba Congolais. Bande ko na biso ba Congolais. Et loko nini eleki malamu ko lekawana. Il y a liberté. Donc chef de l'État a considéré Ndekonaï comme une priorité nationale. Alors qu'il n'avait même pas 100 jours où va évaluer le gouvernement. Et nous connaissons Moutouya, où il fallait numéro 1 à Pessa pour les lots Azoua, attaque à bon côté. Donc, MLP n'a pas cadre n'ango balobi que ba propos au Franck Diongo
à tenir ezali ko engager kaka yemoko MLP ezali sima ya président de la République pour na élection en 2023 à 100%. Donc vraiment il fallait vraiment tobeta sete to sabino ke ba ndoki bazali ko bima moko nakati ya mboka na biso parce que Félix Antoine Tshisekedi azali kaka donc pouvoir ya peuple te ezali pouvoir ya Nzambe a lobby que Félix Antoine Tshisekedi kende na Congo zwa bokonzi yo mutu oko cha Congo esika oyo esengeli ezala. Donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo donc vraiment avant to banda ba remerciement na biso na bato tout balanda biso tozali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Edino Image Panza Sango ya Congo, le king de la presse congolaise. Vraiment Edino bazali batu oyo bazo sala musala oyo ya presse na ndenge moko ya esengeli salama na ndenge moko vraiment ya ki professionnalisme vraiment ba Edino na kanisi soki vraiment ko liambongo ya masolo o internet Edino azali na kati il faut aller à yango. Donc Edino toyebi ke anniversaire les gars qui mais to tenaki vraiment to lobelayo awa na kati ya 5 minutes. Donc Willy Kunda Gradimu ya Escola donc Kelly Kiala na équipe Mobimba il y a 5 minutes il y a Kleboa va se joindre na ngai po na ko souhaiter bon et joyeux anniversaire. Boyebi kaka ba remerciement na biso to bandaka toujours na Londres na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Honorable Jean Moutala vraiment to ebité ndenge ni toko remercier honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala vraiment pour na 5 minutes avec César Ngadi tokeyi na 4 Espagne pour na kopesa vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi Lususu na kati ya Londres pour na repesa Maria la beauté naturelle merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokizongi awa na kati ya Paris pour na repesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya Paris tozali kopesa vie na biso vie Marcel Massoudi na kati ya Gani vie Marcel Massoudi merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya Paris tozali kopesa Olivier Bila donc petit frère propre Olivier Bila azalaka na souci ya mboka na ya par musique bokanisa kaka aza branché na musique mais aza pe na kati ya souci ya mboka Olivier Bila merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya Paris tozali kopesa Louis Vendôme merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. So totangi soki totangi Louis Vendôme tokobosa te Rajou SFR merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Bundes po na kopesa Mamadou Polondo merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozali kopesa combattant munene ba oyo babanda ba combat awa na kati ya Paris donc Pierrot Itela azalaki mikolo ya awiti kozonga ka siko azalaki na Kisasa donc azosala babilanga somba ba mabela azosala babilanga botala ba combattant oyo vraiment ya solo oyo bazali vraiment na posa mboka na biso ekende liboso. Comment bololo? Cameraman yaka. Wanabuka pondua. Na borda wana. Comme munena osakanate. Donc vraiment Pierrot était la merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc to kei siko na kisasa pour na repesa Pichu Chiku merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kisasa tozali ko pesa donc
Pepe Makaya, merci na nyoso tout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi, toujours na Katia Afrique, vous allez couper ça, Jimbele petit nanga Saolo, na Katia Benem, merci na nyoso tout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi, Tokobo Sanaba administrateur na bisote, Chai, Mukenge Chai, Wabalengela, mon voisin Chai, Mukenge Chai, Babi Kisinga, merci. Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci. Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi du sous na Katia Afrique pour nous repasser ça. Babi Lumumba, merci. Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Clément